Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Lancement ya ba cantine militaire des produits agricoles et Salemaki na président de la République dimanche 12 septembre na Kantiati wapi saki ya farine de maïs et kosombama na 18 000 francs ya pamba. Enfin, à se faire vacciner, président ya RDC Félix Tshisekedi et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi bazwa qui première dose ya vaccin contre Covid-19 na clinique présidentielle ya Oya dimanche 12 septembre. Na sport, Maniema Union a qui match nul contre Bambouengou de sport na compte ya Ligue de Champions. Ba détail tout de suite na édition la bicho ya lelo KNB News on a zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, merci na fidélité et confiance pour passer la KNB News Magazine informera toujours d'une manière très professionnelle. L'édition à l'eau et bandit Tikatu Fongola Yango na Sango Oyo, président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé qui cantine militaire de produits agricoles na Kantiati wapi Masangu écoutez kamana 18 000 francs ya pamba ba militaire ba sepela qui toujours image fait commentaire Paul. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé qui dimanche 12 septembre 2021 à Kantiati, na Kinshasa na commune Ngalema, na lancement ya cantine de produits agricoles, fruits ya ba récolte réalisée dans ba service national. Na boyendenge presse présidentielle et lobaki cantine yango ezali exactement point de vente ya ba produits de services national ou ezali kouta na ba différents sites ya mboka na biso. Chef de l'État congolais au cours ya lancement yango a souligné que ba camp militaire mosusu ya Kinshasa et cause à la na ba cantine de produits agricoles na ba prix le plus bas. Par exemple, steak moko ya maïs ou ekutaka 98 000 francs et kokoute 18 000 francs na cantine ya camp militaire. Et c'est qu'il signaler que cantine yango ekozala déployé na ba camp militaire nyonso ya République démocratique du Congo. To rappeler lisusu que ba service national ezali ba organe spécialisé paramilitaire attaché à la présidence de la République. Wapi ezala créé na octobre 1997. Yango ezali organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques pour reconstruire mboka na biso. Ba service national yango est possédé à plusieurs centres de production locaux là où ezali bongo le plus célèbre Kanyamaka CC na Olomami wapi bakulu na bazali kokende kolona masango po balamboka balia. Ezali lisusu na nganda jika na Lomami na Kiliba na Sud Kivu na Mulungishi na Okatanga pe lisusu na Lovo na Congo central. En dehors de l'activité agricole, ezali très visible na impressionnante récolte. Service national où dirigé na général-major Kasongo Jean-Pierre yango isoki parale sous l'ensemble des territoires congolais peut encadrer ba filles garçons en rupture familiale. Donc Masangu et Kiti na ba camp militaire nyonso chef de l'état moko a lancé qui programme yango lobby eleki Kinshasa et l'équipe partout. Tout toujours na dossier lancement et à cantine militaire de produits agricoles et celle makina kantia typé kozala na ba konyo so population et s'inquiéter pourquoi seulement ba militaire et pas bango bazali awa na micro ya Hervé Zaka. To sepele na ngo ya solo o eloko asali pona ko réduire difficulté au niveau ya armée. Alors ndenge akeko tika masango na ba soda sema na ba soda. Mais c'est pas si mauvais parce que bon yo ngobe ko faire na soda bongo sikoyo peuple nyonso bongo oya peuple ezali wapi to boite parce que soda ezali mapinga ya République démocratique du Congo ya biso ya solo pour to babatela ka biso fo bazala bien bongo peuple oya simbi politique na mboka parce que jo ezali wana so apesi ba soda bongo akobosa la peuple nengeni peuple faut pas lire peuple faut laisser passer surtout que
eloko eza komona mabe na politique na biso politique ya mboka eza kotambola tolobaka mingi mikolo nyonso ke politique eza kotambola mabe c'est comme si eza politique ya 2 poids et 2 mesures. Papa cité si nalo bato baza minorité na majorité bango kuna na parlement balobaka majorité te majorité ezali biso population baka militaire baza minorité nini niyo bana na minorité te ka majorité parce que peuple eza majorité eza biso eza ba militaire te ba militaire na Kinshasa 12 millions d'habitants ba militaire baza 10 millions d'habitants baza 10 millions d'habitants te baza moins de 1 million d'habitants biso tozolinga vie sociale tout eza ndenge moko policier civil mutu nyonso se retrouver mais ya comme na parti pris on a sans événement biso tozobangela yango te mpo tomesana na pasi na biso Mobutu atika biso na pasi Kabila ye atika biso na pasi ye pa kotika biso na pasi po koresoudre vie sociale te. Monsieur le journaliste aza papa ya bana nyonso soki abandi na ba militaire ce n'est que na mboko d'ailleurs na koloba ke militaire bazwaka ye na façon moko ya mabe tandis que militaire il faut azala ba supporter ye na nyonso mais na mboka na biso salaire ya malonga pona ba militaire eza te. Alors soki lelo président de la république apesi que non apesi bango privilège ya kotia babiloko wana na bakan quant à moi na opinion na nga eza une très bonne idée. D'abord topesi longonya na mokoni ya mboka oyo asali eza malamu na kotia loso masangu na fufu na ka eza pe mabete eza malamu mais eza na bato mosusu pour kakota na ka ezosenga banda bota makota na kati ya bangaka et puis eloko wana soki mutu wana aza na mbongo mutu ya bangaka kokota na ka akosomba yango ndenge nini tosengi na président c'est la biso ba cantine populaire ezala partout na ko se déplacer na kei na sombi pato sepeli na initiative ezala lolenge wana po soki kaka social ebongi population aza na ye calme lolenge bana classe bazongi toyebi ke tofuta eloko te kuna kolia bana bauti classe toyebi ke mwana kuna akuta fufu eza na ndako masango eza na ndako ekozala malamu nde eloko tozosenga na bakonzi ya mboka basalela biso ba cantine na chaque commune. Vraiment longo na pe merci na idée azui yango pona ebele vraiment ba étranger banyokola biso makasi alikama masango oya lobi $20 oya lobi $25 oya lobi $30 mais idée oyo bato bakena kanya makasi se premier ya lo ya masango lokolo ye yango tozo tuna masango wana mbala moko ekei na ka eza pona biso ba civil na ba soda to somaka place moko ou akosela oya biso ba magasin na ba cité asala saki commune na ba commune toza na ba cantine eza te commune moko ezala kaka conteneur moko te eza saki commune eza 5 ou 10 kon ni pona toza ka suba mulongo te za moto mbala moko facile asomi wana ekozala idée moko ya bien mais suivi esalem Les a déjà avancé, tout le monde a déjà social et bandit amélioration muke na niveau ya social à Congolais de la sorte que na Sosimers kuna nde to mona to mona to somme ba 34 000 donc à peu près ba $17 mais cette fois-ci $9 quand même réduction les a déjà ça va. Bon, na quand ils a risqué d'abord c'est total bien. Il a risqué na ba sodande biso tolala na bandako basoda bafandi libanda baokengela biso il faut bazala na bacondition malamu po permettre biso peke tozala pe na kimia yango babandi nano na basoda je crois qu'il faut s'étendre vers les civils aussi et ceux qui ont basoda te totikali toujours na masango ya présidence wapi couple présidentiel Félix Tshisekedi Tshilombo elongo na première dame Denis Nyakero bazwaki première dose na bango ya vaccin esalemaki bongo dimanche 12 septembre na clinique présidentielle ya cité de l'Union africaine na présence ya ministre de la santé pe bakambi musu bazalaki wana bolandelekana kindenge nini pe chef de l'état a lancé qui message na population kosenga que bato nyonso ba se faire vacciner pour na kolongola propagation ya COVID-19 na mboka na biso bolanda. Et Salemi, président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki première dose ya vaccin na COVID-19 yango esalemaki na clinique présidentielle ya cité de l'Union africaine wapi couple présidentiel bazwaki première dose na bango ya vaccin dimanche 12 septembre na pokwa.
Président de la République, l'on distingué première dame Denise Nyakero, s'est présenté qui liboso équipe y a programme élargi à vaccination affecté na centre hospitalier ango après évaluation y a signaux vitaux peu règlement y a formalité administrative ya usage. Félix Tshisekedi et la première dame bazwa ki moko na moko piqûre ya vaccin n'épaule gauche. Yango esalemaki na présence ya ministre ya santé publique, hygiène et prévention sociale, ya conseiller spécial ya président de la République en charge ya couverture maladie universelle Dr Robert Kamba appelle sous na médecin directeur ya clinique présidentielle ya cité ya OIA Dr Kangoudia. Nanzela ya geste yango, couple présidentiel a lancé deuxième phase ya vaccination. De même dimanche, Yango, conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle, a confirmé présence na RDC. Il y a plus de 250 000 doses supplémentaires de vaccin Moderna. Loyango et Kobakisama na vaccin AstraZeneca o ezali nano disponible en RDC. Équipe présidentielle est annoncée arriver na Kinshasa na ba prochaine semaine. Il y a plusieurs milliers de doses ya ba vaccin o ekouta lisusu libanda ya mboka pe na boende chef de l'état lança qui message ko senga na ba compatriotes nyonso ba se faire vacciner pour ezali moyen c'est moko ya ko éradiquer pe ko éviter propagation ya COVID-19 na société na biso. Au chef de l'état qui vaccin te ye yo azu vaccin donc la motonio so compatriote nyo so congolais yeba ke exemple pesami pe go pour que motonio so à se faire vacciner contre COVID-19. Kinshasa et l'équipe partout. Numéro 1, Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso Kodia, a sororaki na population ya Kanluka et Salemaki samedi 11 septembre. Et kala kindengani, zo image pe commentaire Paul. Likolo ezalaki peto mokolo ya samedi 11 septembre pour la population ya Kanluka na commune ya Ngaliema oyo bazwaki visite ya honorable Christophe Mbosso Kodia, président ya Assemblée nationale ya RDC. Bango basepelaki bautaki bisika nyonso pe basanganaki awa na terrain oyo wapi bayokaki message ya numéro 1 ya Assemblée nationale. Tango azwaki maloba président ya Assemblée nationale Christophe Mbosso asengaki na population ba soutenir pe ba priaka toujours pour na président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali bénédiction pour na RDC mboka na biso. Ye azu mutu ya liboso akamisi biso. Sika wa biso kosala ye nini? Biso tokosala ye nini? Biso tokosimba ye. Biso bana Kwambu, bana Kanluka, bana Kinshasa, bana Congo. Na mokolo lelo toza na président mibale te. Mopona ye nani? Fachibe Fashibeto Mokako Fashibeto Mokako Mokako Ozala Osambila Nzambe Osololaka na bakoko beso nyonso tosambila wana président Tshisekedi kwa Nzambe apesa ye boka apesa ye maye ame makongo libo biso nyonso tozala nsima na maye moto aya kokosa biso te biso kaka biso nyonso bana Kanluka bana Kinshasa nsima ya président Tshisekedi ezala boto ezala moi nsima président Tshisekedi ya mibale bato mosusu bakobongisa Kanluka te
plein oyo esalemaki awa ndeko kondima te tala kaka na bilili bapapa bamama bilenge mpe bana bango nyonso bayaki koyoka sagesse ya président Mbosso, président ya chambre basse ya parlement oyo aprofitaki na occasion mpona kosenga na population ya Kaluka bamikosa te mpe moto akosa bango te. Chef de l'état actuel Félix Tshisekedi azali na volonté ya kobongisa mboka na biso. Affaire oyo etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. L'explosion moko esalemaki dimanche 12 septembre na Wenzori to noté un mort pe ba dégâts énormes kuna na Est ya République démocratique du Congo. Nathan Siata apesi sur détail. Ndeko moko akufi pe mususu azali blessé. Esalemaki mokolo lobi dimanche 12 septembre 2021 na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu suite ya nouvelle explosion ya engin moko explosif. Ezali bongo mine moko oyo ezalaki piégé na ba rebelle ya ADF selon nouvelle société civile ya secteur oyo touti kotanga. Secteur na biso oyo tuko perdre habitant moko mokolo ya dimanche. Ba victime oyo mibale moko oyo akufi na moko oyo azali blessé babanda ko se diriger ba mibale na bilanga na toma. Pe baki ko nyata engin oyo pe na bongo yaki ko exploser ndenge ya indiqué Meleki Mulala coordonnateur oyo na presse locale mokolo ya lelo azali ko senga na population na vigilance makasi pe ba fréquenter te ba zone oyo ezali non contrôlée na armée. Et si kapi ennemi azali ko profiter pour na commettre ba dégâts na ye. Information yango ezali pe sous confirmé na chef ya localité ya Kilia monsieur Willy Maliki Dogo yendeko oyo a précisé que ba service ya sécurité ba kitaki sur terrain pour na ko s'imprégner na situation yango. Ba blessé bazali bongo conduire ba soins intensifs na structure moko sanitaire ya place. Ndenge source oyo ezali ko indiqué depuis quelques mois bangin est belé piégé ezali ko exploser na Beni oyo ezali ko sala ba énorme dégâts côté ya bateau pe ba matériel armé ayaki ko kanga certains poseurs ya ba bombe yango mais situation yango e ko surgir lisusu ba kondibo cha mayele po makambo oyo esila. Kasi côté ya Ituri ba ibisi biso pe des civils ba bomi bango pe 30 ndaku mobimba ezali incendié na ba rebelle ya ADF na Ndimo. Ba dégâts humains pe ba matériel ezalaki enregistré suite ya passage ya ba homme armé na pokwa ya samedi 11 septembre eleki na village Ndimo na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Convention pour le respect des droits humains CRDH antenne ya Irumu à travers coordonnateur na yango oyo a livré information yango mokolo lobi dimanche 12 septembre 2021 oyo azali ko attribuer ba acte oyo na ba rebelle ya ADF. Après monitoring oyo ezalaki effectué na ba source na biso bilan définitif esali état ya 2 civils oyo bakufi pe moko azali blessé na 30 ndaku pe quelques motos oyo ezalaki incendié ndenge a indiqué Christophe Munianderu. Azali ko bakisa ke ba habitat oyo ba vide agglomération oyo pe bazali ko se diriger vers ba milliers oyo ezali sécurisé selon bango. Sikoyo ezali na ba déplacement ya population ezali ko salema bazali ko banga après incendie ya banda kuna bango. Tika ete ba autorité militaire ba multiplier ba effort pour la restaurer autorité de l'état na partie oyo nenga exhortaki. Depuis un certain temps, plusieurs localités ya territoire ya Irumu na Ituri ezali ko enregistrer ba cas ya ba incursion ya ba combattants ya ADF oyo bazali ko boma ba civil pe bazali ko piller ba bien ya population. Kinshasa et l'équipe partout. Rentrée scolaire eza dans moins d'un mois pour que moi nazo na classe pesa na biloko ekurumela sombela ye kaye yawo pe bik simba yango ezali qualité supérieure pour ezali bongo ba produit ya Beltesco pe ezoteka ma partout kasi ko bosa na te tala bien logo ya Beltesco ezangati. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe
bakaye cartonné ya ba format nyonso oza na besoin ozwa bakaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala décité tozana bakaye à 100 feuilles quadrilinéé tozana bakaye à 48 feuilles quadrilinéé tozana bakaye à 24 feuilles quadrilinéé tozana pe na bakaye à 12 feuilles quadrilinéé ko bosana te tozali pe na ba stylo simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo simba ya bleu tozana ba stylo simba ya rouge tozana pe na ba stylo simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tango ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosongi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Le Lomo qui les a célébré journée mondiale contre la septicémie et zali maladie nini et ça akani na nzoto ya moto zo image pe commentaire oyo. Qu'est-ce que la sepsie? Le 13 septembre ya chaque année mokili célèbre la journée mondiale contre la septicémie. Journée yango ezali mentionné lokola koza la journée moko d'origine anglo-saxonne. Origine yango ezali ko remonter na 2012 wapi OMS epesaka yango mbando ya coexister. Maladie yango ezali ko concerner plus de près de 30 millions de personnes na planète mobimba. Pe lisusu ekozaka kufa ya 6 à 9 millions de personnes par année. Journée mondiale contre les sepsis ezali bongo na bitu ya ko sensibiliser grand public na o etali bongo ba décider na problème majeur ya santé publique na aide ya mise en place na ba recherche ya auteur ya enjeu identifié. Les sepsis ezali désigner le coup la conséquence néfaste o ezalaka sur ba fonction vitale si ma infection grave et provoquera mortalité très élevée en dépit ya ba avancée ya médecine. Donc koloba que septicémie ezali bongo pathogène ou ezali bongo ko se retrouver na circulation sanguine yango utilisaka parfois ba terme empoisonnement sanguin donc makila ekomi ko kangama boule. Sepsis ezali bongo réel problème de santé publique ou ezali ko se listé na ba nombreux hospitalisations à presque double il y a 10 dernières années autorité koleka na ba pays avancés. Mortalité d'une sepsis ezali bongo équivalent na mortalité ezali dit na ba infrastructure pe ba maladie bongo na bongo soki atako simba ka mingi ba personnes âgées na ba pays développés sepsis ezali ko simba pe ba nombreux nouveau-nés na mboka misusu pe ezali deuxième source ya ba décès après hémorragie ya mwasi sima ya kobota. Résistance accrue à la bactéries antibiotiques, manque ya test ya diagnostic rapide et précis, coup ya traitement les sous peu conséquences neurologiques nango chez les survivants et ezali ko indiquer ba effort soutenu pour na ko consentir pour na ko combattre maladie wana po shima ya ko bika na maladie oyo moto atikala kana ba séquelles ma bepo makila le fait ya ko kangama ko circuler et tikaka ba dégâts na ba organisme mosusu pe bongo na bongo donc ezali moko ya ba maladie il faut publier ba pe éviter Kinshasa et l'équipe partout. Motuna lelo ezali boye est-ce que c'est normal que beau-frère ou azali gynécologue azwa soin ya belle-sœur na ye enceinte Motuna yango tokitisaki micro na balabala boyoka ndenge ba maman ba répondaki awa na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Mobende. Gynécologie eza étude scientifique pe pratique ya ba maladie ya basi donc gynécologue azamunganga spécialisé na makambo nyonso etali maladie ya basi mosala na ye eza wana pona ko consulter basi pe ko traiter maladie mingi ya bango pe lisusu kolandela basi ya zemi
ye akolandela mwasi ti akokoma terme kasi jour ya accouchement ye akozala wana kaka mpona koassiste mpe kotikela bacoucheuse basala mosala na bango kasi ezalaka mpenza propre te que médecin gynécologue ya famille surtout soki aza mwana mobali aconsulte bandeko na ye ya basi mpe lisusu mabe makasi ata aza mwasi ya leki na ye to mpe ya moninga ezalaka mpenza respecte yango biso totunaki na bamama kinoise soki eza normal que ndeko ya mobali na yo aza médecin gynécologue a consulter yo soki oza malade. Mpona nga eza yango normal parce que eza domaine na ye asala eza normal ekomaka bien te soki eza neti ke aza baide mosusu aza bapense mosusu ke alimutema bilobaloba namona nzota mwasi ne boye na boye mais eta ya mosala eta mosala eza normal akosimba parce que soki sikoyo mobali na nga za te towana paiement mosusu nayaka na ndeko na ye wana na hôpital na obela saka osimba nga ta onéglige nga eza normal akosimba na ye nga netamo eza urgence esenga boso nakenda obota na hôpital na ye ye aza docteur na badocteur nyonso esengaka ye faya kointervenir parce que so ye aza te otika mpe mwasi ndeko nakufa te po yo na omona nzoto ya ndeko na nga non ya nango normal eza mosala na ye asala akosimba na ye bo bao basimba na bamonde akende akotisa alongole bilamba asala boye ya mosala ndeko mobali na nga mona nzoto na nga te esa propre te exemple nango kopesa na bana nga atretaka bana asthme ateta bana na fazo benga asthme na linga to benga tsengina aselisaka bana nyonso to asatsa libanda esimbaka me bana na nga esimbaka te donc akosimba te eza propre te po mona mutakala na nga en tout cas eza propre te na olinga pe te eza mabe par rapport ke ndeko mobali na nga yebi siko kati na nga nyonso eza propre te malgré tout bolobaka o abuki manga mais alie mokokole manga malie manga te te bongo te eza propre te alukilaka kaka mutu mosusu eza propre te amona nzoto na nga semekilanga mona nzoto na nga eza propre te esala propre te esala propre te osimba te ke ata aza maladi makasi semekila nga alongoli nga bilamba asali nga vilisa kotisi nde bakotisaka kosimba te bon nakondimaka na baplace mosusu eza akosimbanga na place oyo namoniki akosimbanga mais place oyo esengeli akosimbanga te nakondima wana nakoluka bamedecin mosusu basimbanga papa mpo nakokima ye kaka bo sikoyo ere na ya maladi asimbinga ntango nakozala bien nakobanda oke soni omoniki esimba te eza likambo aka na boyi te mais eza na baka mosusu oyo akosimbanga te mpo naza mwasi ya yaya na ye eza na soni aza médecin aza mpona kosauve bavie ya bato soki eza na ka moko oyo ezaki naza grave esengaki nazwa soin ye aza wana pourquoi pas traite nga mpona nga eza mabe te ya mabe te akoki kosoigne nga en tant que médecin ngai aza malade ye aza médecin osoigne ngai eza mabe te mais mpona bato bakoloba ke eza mabe na cadre ke mwasi ya grand frère petit frère amona peut-être nzoto na ye mpona kosoigne ye na sens wana mais na cadre ya mosala eza normal parce que eza mosala na ye parce que mpo ozwa lobiko ye osala mosala ne juste mpona kosauve bavie ya bato na minute wana akozwa yo lokola mwasi ya yaya te akozwa yo lokola malade na ye mpo asoigne yo so atieki mwasi ya yaya okoki mpe kokufa eza bongo soki gynécologue yango aza mwasi yango eza nango mpenza problème te kasi soki aza mobali eza poli te toyebi ke baka d'urgence ezalaka kasi eza normal te ke ndeko ya mobali amona mwasi ya ndeko na ye na eta moko ya motu oyo asecouvrir te donc atikali bongo liboso na yo soki yango eza le seul hôpital to mpe baposibilité ya kokende hôpital mosusu eza te eza malamu atikela bacollègue na ye basala consultation wana ndeko papa mama soki oza na possibilité te kobota te po olobaki otikela ndeko na yo aza médecin en gynécologue alandela mwasi na yo Kinshasa eleki partout. Toute cette édition de la sport wapi na cadre la Ligue des Champions équipe ya Kindu Maniema Réunion à Saraki match nul contre Bambouingo du sport et Salemaki wapi na Gabon pour son image peu commentaire et pesami awana Nathan Siata.
Na cadre ya Ligue des Champions, Esengeli Koyebake opposé à l'association sportive Bouengwidi Sport ya Gabon, mokolo ya samedi 11 septembre l'équipe Maniema Union a réussir que ça la match nul ya un but partout en déplacement. Ezalaki bongo pour un match aller ya premier tour préliminaire ya Ligue des Champions ya Confédération Otobenga CAF. Équipe locale a Fongola qui score na 7e minute avant que Maxime Pia Nzengeli aya ko égaliser na 10e minute. Oyo et permettre na club na yeba arracher match nul Oyo. Dans une semaine, soit le 19 septembre, Oyezali Koya, vice-champion, ya République démocratique du Congo à Koyamba Bongo, même formation, na stade Joseph Kabila ya Kindu. En cas de qualification, Maniema Union a Kokutanana ma Mélodie Zandong ya Afrique du Sud pour na compte ya 16e de finale. Oyo ya CAF. Bonne chance na équipe congolaise Oyo Maniema Union, Kinshasa et l'équipe partout. Ezalaki édition il y a le 13 septembre 2021 au Nazaki Nesengo mingi ya ko présenter bino. Merci une équipe technique et rédactionnelle le saki mosala kitoko na sima caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka régie et simama kina Timothée Kaembe réalisation ezalaki ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand lieu ya communication Jimo Kenzana bino tokutani mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino ndenge bolingaka pour ko informer bino. Ezalaka devoir na biso tokutani prochainement kasi tika na loba bon début de semaine pe kimia na mabota na bino. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino